Mbote mingi bali kolandi HP Media manaka mamino bolingaka bongo kumuntula nazali lelo ngai mokote na papa mandefo belebele wasimbiso na bililingi okomo ndeko Dede Miongo tozali wa pepa ina kati ya Paka Juma lisolo na biso tolobaki ete mpoto ezali koyinda na Belgique Boketu premier alobi ete nzembo ya eloko oyo ezali nzembo mabele lisite ezali nzembo na ye Boketu premier yango toye na Paka Juma esika bana mongo bavandi ba yebi masolo ya muziki bayebi masolo ya bokoko pona to sola likamwa nzembo oyo ya eloko oyo eleki diama eloko eleki nini yango toye na kati ya Paka Juma pona kosolola elongo na bandeko na biso ya Paka Juma yenga elongo ndeko Dede Miongo tozo kota sikoyo pona toyeba soki Boketu premier nzembo wana ezali ya ye tope ezali ya Fally tope ezali ya mabele lisi poto yoki ete Fally pour passer à solo la kina mama Masaba mwasi ya kondo mabele lisi kasi Boketu premier lobiete mokolo Fally akokoma Belgique il faut basamba Fally a dédommagé elongo na ndeko Dede Miongo tata mandefo belé tokota na Paka Juma toyeba li solo wana soki ezali ya Boketu premier tope ya vie mabele lisi tole klemingi ndeko mbote toyeba kombo nao Monsieur Évangile. Évangile a tozali wapi we? Toza na Kisasa. Na kati ya Paka Juma. Na kati ya Paga. Ya solo na kati ya Paka Juma bana kini bana mpoto boyoki et tonito ye balobi nzembo wa mabele lisi eloko oyo ezali kosala polémique na poto Boketu afundi Fally pour palobi ete nzembo wa ezali ya ye Boketu premier yo lobini ezali ave mabele to ya Boketu. Nzembo eza ave mabele eza ya Boketu te. Siko ndenge Fally ayembi yango bino bomoni asali mabeto asali malamu mpona loyembo wana. Asali malamu. Asali mabete. Okoyebisa na Boketu ni azotala biso siko okoloba na yeni. Atika o déranger. Atika o déranger. Eza nzembo ya vie mabele eza nzembo na ete. Matondo mingi mbote mingi ndeko. Mbote papa. Tokoyeba kombo na yo. Kombo na lycée. Ndeko lycée toyeba nzembo wana ya eloko ezaka nzembo mimi mongo ya mabele lisi to ya Boketu premier. Ya mabele lisi. Nzembo mabele lisi. Tokoyoka na mwa muke. Mabele lisi. Nzembo wana kaka. Pona yemba. Okate. Bon koloba na Boketu premier ni pose koloba ete mukolo Fally akoya Belgique kuna fo akangisa ye. Atiko déranger Fally pona ezanzemba mabele lisi. Ezanzemba mabele. Olobi boni sepende Fally ayembi yango to po moni. Sepeli makasi pande kona biso mungala. Ya solo. Matondo mingi toko koba to bite bande ko soka ba pesa biso mongongo awa po ete toyoka bango losako bokulaka. Moi lobeza ande ko kokite to solo la. Mbote mingi papa. Mbote papa. Bokula to ba kombo na yo? Aron. Ah bokula ka aron. Oyobi nzembo ya mabele lisi oyo baka eloko oyo. Ezali ko sa mwa loningisa na mpoto kuna Boketu premier lobi ezali nzembo na ye. Yo moni ndenge. Bon, Boketu premier c'est que bazalaka ye na mabele lisi place moko. Mais bakabwana yake na poto mabele atikala. Abeti pe eloko na ye eloko oyo. Ah, eza nzembo ya mabele lisi. Okoloba boyi na Boketu po azotala osiko na mpoto okoloba na bokulaka nini bokulaka Boketu na peseka mbote atika kowelela nzembo wana nzembo eza ya nkumba ba mongo mabele lisi eza ya mimi mongo te ya mimi mongo te mimi mongo azalaka ye na mabele lisi ebongo vie damas toki pe vie damas moto kolon so wana prêtre na bango mabele lisi nde kolon nzembo tokoyoka mwa muke nzembo ya eloko yo ah siko nga na actrice ya koyemba te ya eloko yo yango yo poto boluka kao yango yo poto pe mikili yo yango yo yango ya solo kasi lobi boni ntango Fally ayembi yango esali yo boni omoni yango mabeto malamu actrice ya Fally asali bien parce que à la musique siko nzembo ya prêtre ya mabele lisi monument équateur yepe aba mongo donc eloko asali sali biso pe bien po balobi tozali na base ya bangala awa ndi na kati ya Paka Juma place simbi Kisasa okolo lobi boni bana poto bakotala bino si bana poto penda vraiment bondima eloko wana eza ya mabele lisi awa toza na kati ya Paka Juma Paka Juma c'est que place ya bamongo bavandi donc esali biso bien Fally pe la musango donc bien penda ya solo mwa losako na bakulaka pe bakotala na poto osala pe mwa malamu so za bandeko kuna opesa mwa losako siko bandeko kaka bandeko kuna to pesi bango ka bambote pesi pe ndeko na moko mongo Yannick Ntula. Ah bon, peut-être Yannick Ntula to pesi obe mbote talaka bayaya banini pape do ama pe na pesi obe mbote. Ya solo bande wana to bito zena Paka Juma toko sisa kaka lisolo wana nde tolobi ete ya eloko oyo toko koba na kati men to pesi bino matondo mingi ndeko ningi bo pesi so mwatango matondo mingi. Ya solo bande ko balandi na lobi ete toko koba kaka na kati ya Paka Juma lelo tolobi ete toko silisa lisolo wana ya Boketu premier na Fally Ipupa ndenge balobi ete Boketu lobi nzembo wana eloko oyo ezali ya yango tozali na kati ya Paka Juma
wape pa mboka kenda sango boyeba ndenge nini makambo ngo ezali ko kende artiste mbote mingi ndeko mbote vuma kumutula zela toko zela ndeko de azamwa liboso po to azwa biso to ba komona bato bakotala lelo komona ndeko kombola nga héritier wa Tanable mission Joli Ontamba kwa ya solo héritier toyoki ete na ezali ko yinda kuna na ngambo ya mpoto Boketu premier alobi ete nzembo wana ya eloko oyo ezali nzembo na ye ezali nzembo mabele licité yo lobi boni lokola moko penza artiste non etaki nga vraiment artiste ya musique ya Flonko nzembo wana muto abanda yango banda fondation nango azali bokulaka mabele lisi bon age mabele lisi abanda ka musique Boketu bandino vi musique te et pour mabele lisi abeta nzembo wana Boketu pe bandino makambo ya musique te e yindi na poto kuna même mimi mongo lobi ete balobi misu balobi ezali nzembo mimi mongo misu balobi ezali nzembo vie Damas misu balobi ezali nzembo Boketu pe e yindi makasio pe sembo la biso ngona pa mateyo pozali alanga nzembo monene ya ndeko Nzoli Otamba to yeba na lo sekele tondo la biso bon mabele lisi kolo nzembo wana eza ye moko parce que age mabele lisi abanda ka musique nani Boketu premier abotam nani te mais nzembo wana eza mabele lisi parce que ye Boketu premier ko déclarer nzembo na ye parce que sika comme na poto mais nzembo wana ya mabukula kama mabele lisi ya mabele lisi siko esali bino boni tambo kite fali ayembi yango esali bino boni bon to sepeli makasi atomboli lokumu biso ba misya ba mongo oyoki epa na ngado na sepeli makasi epa za mongo ti oui so yo kama to kata mo eloko yango na loyembo po yo pozali alanga nzembo to yo kango mo moki ko sala biso bien eloko eleki diama yango oyo eloko eleki diama yango oyo yesomba balopango yango oyo yesomba ba mituka yango oyo oyenjinda ya yango oyo yekoma balopango ebiso oyo eloko eleki diama misiki neti na pesi share na nga visa mbote kwa okoloba boni na Boketu azali kotala biso sika oyo to beleme mwa pene pene na mwa mvula okoloba boni na Boketu premier azoyoka yo sikoyo ropesa yeni okoloba na boni po ete asembo mapena likambo yo bon eloko vuma bukula kalobi do na sepeli yango te na boyi yango mokolo nzembo aza mowei boneti sikoyo azoluka kia compliquer nzembo na iposika comme na poto bongo neti bokulaka nani bambu bambu abetake ayebi koyemba te esote na biloko apete esote ona eza biloko pour man venanga wabi na kati ya bwende bayebi pour man na nzembo asomba tukutuku eza Boketu azotala parce loba na ye po ete balobi ete ya lobi ete fali mokolo comme Belgique sengeli ba samba ina fali po fali afuta ye ba droit d'auteur yo lobi boni akoresirite fali aza mwana mongo mais mokolo nzembo wana kufa déjà wana nzembo ambelisi ye moko eza ya bokulaka eza ya Boketu te awolelango wana eza héritage te a profiter ya muto sa musana moi bambote na bakulaka bakotalo na poto ba pepe moyindo bakolanda kuna opesi bambote na nani bon na pesi mbote na bokulaka pepe moyindo somia bamongo na pesi mbote na bokulaka père na biso nani kumu momet bon na pesi mbote na bokulaka na biso talaka bakulaka Bible na bosani Petro mais na Holanda shir na ngape visa masala nga tonton maître John artiste na ngape leader na Nzoli Otamba merci beaucoup ya soto suka suna mwa eloko yo sala biso bien ndingo yembaki na mongongo wana ya loko eleki diama yango oyo yesoma balopango yango oyo yesoma bamituka oyeleki diama yango oyo oleki diama ka miziki kwa ya solo miziki boleza ki héritier wa Tanabe moko moyembi monene ya Nzoli Otamba mbote mingi mama mbote oyoki nzembo fali ayembi ya eloko oyo balobi ezali nzembo ya Boketu premier sali mobulu kuna na mpoto Boketu alobi ete nzembo wana ezali ya ye yo lobi ezali ya mabele lisi ya mimongo ya vie Damas to ya nani njemoneza eza mabele sali mutu asala njembo wana eza ya bango te ye moko mokolo nzembo déjà akufa ye moko mokolo nzembo akufa okoloba boni Boketu premier akotala osiko na mpoto azo compliquer fali pupa okoloba na ye nini na banana chinini po nzembo wana eza ya ye te po bango nyonso na bazande koyiba po mokonje mu déjà akufa déjà eza ya mimongo te ya mabele lisi ya Boketu pe te te mabele lisi ya vie Damas pe te mabele lisi ya solo sikoyo fali pupa azali kotala pe yo awa fali ayembi yango esali bino boni nzembo ndenge ayembi yango esali biso bien makasi esali bino kitoko makasi bosepeli makasi mwa mbote na bandeko bazali kotala oyo kosala pe bien pesi mbote na banani napesi mbote na président na Comet napesi mbote na bato nyonso bakotala okaka napesi mbote na bato nyonso baolanda biso bien makasi matondo mingi tokutani mpe na ye moko bokulaka azali awa bokulaka kimbuta azali tosola mpe makambo ombaka moko
poto ezali ya koningana tolobi toye na paka juma po matin ande ezali mabele o ezali ko simba Kinshasa place ne simbi succès ya kine na kati ya paka juma bana paka juma eza bongo te maboko na pona bino nano maboko mao kasi pona bana paka juma balobi ete soko za na Kinshasa oye paka juma te oza mwana kini te po mabele za moko ba ko simba mibeko ya Kinshasa ezali bana paka juma maboko na makasi pona paka juma conseiller Kimbuta to so la mwa moke nalika mwanzembo wana balobete mpoto ezali koyinda boketu premier lobby ete nzembo wana ezali boya koloba ko to solo la poto kima ya solo to leka ezali a live de ko dede zo yango bongo za live to sona conseiller Kimbuta mbote conseiller mbote to banano yo bato bakotalo na poto se présenter kombo na yo Comme on a aussi ça, on va bien conseiller Kimbuta biwa le major à commettre presque kanga, baseka mimi aba mongo. Ya solo. Na poto kuna yindi na Belgique, boketu afundi fali alobi ete nzembo wana eloko yozali ya yi. Mokolo fali akoma Belgique kuna basamba po ete afuta emo ba droit d'auteur. Bino ba imongo ba ibokulaka bana ya faka juma obo simi masolo ya muziki mongo. Bolobi boni nzembo wana ezali ya nani poto yeba penza bosembo. Kumutula na bosolo, ngana ebi histoire mbunda makasi te mais président na nga leader commettre kanga. Abetela nga lisolo ya nzembo wana. Nzembo wana ezali ya mama isola. Azana yolo avanda bazaba mama ba mongo oyo babanda oyemba banzembo na bango na marque ba wale ba mongo ba bengaka. Alors vieux mabele lisi kumu monima Équateur oyo atika biso. Ye asalaki na mayele na ye a valoriser yango abimisi yango ya ngomoni eyebani mokili mobimba olelo DiCaprio Fally Ipupa a interprété pour na valoriser vieux. C'est l'histoire yango wana ezaba nzembo ya mama isola tuna batu bayebi masola ya mbunda bako expliquer même so lingi o sala émission na présent commettre ako expliquer histoire ya nzembo wana mais toyoki una balete Fally Ipupa pasi apesa ki mama masaba mwa mbongo po ete azwa makanisi ya oyemba yo lobi bon eza mabete parce que vieux mabele lisi azali monument na biso ya mbunda Équateur soki Fally Ipupa asali yango eza pe bien a valoriser pe culture mongo a valoriser pe vieux mabele a honoré so a kosala geste wana na famille na eza malamu ya solo papa boketu premier za hôtel osiko opesa mwa tolipo kuna na poto na Belgique na ngongo eza ya koyinda makasi conseil ni okopesa boketu abeta mbunda na kuna na poto masolo ya mbunda eza na kini donc abeta kuna na Belgique na ndenga azobeta na ba combattant awa mbunda eza na bato bazobeta na kini oyo eyebani ya solo distraction ya solo toka mwanze mongo eloko yo na ko bokela songo susa toka mwanze mongo bon tokoyo ka yango bon ya mabele nda betaki yango soto sala ngo pona ya mabele pona boketu te to sala on a sentiment te pona ya mabele Équateur à Congo ya solo eloko yango nini e miziki mama sa to songisa ka to zana bana paka te to nini miziki esombaga mituka o miziki eloko eleki jama o ezombaga lopango bon toyemba mingi te po wana eza nde mabele ya mabele ya solo eza mabele kasi boketu premier za kotala yo boketu za kotala siko olobi boni okoloba na nini po ya lobi ete nzembo wana ezali ya ye yo lobi nini miso pe balobi te mimi mongo nzembo mimi mongo yo lobi boni bon po na ignorance te boketu ana poto malgré tout mabele akufi ye ayaki te malgré tout ba problème na ye pe za po na ye mbe ya mabele sa kufaki atika ignorance po ya mabele akufi nzembo eza ya mabele ya mabele ti ya tomboli yango paso yango kota mère na ye eza te akufi tondeni ba commettre baza ba président ya biso ya mabele eza te na yebi te bolandi président conseiller nda lobby awa pona ya mabele makambo nyonso tunde elekaki atika ignorance ya solo atika ignorance ya solo bongo babo na Fally Ipupa ndenga sali esengono zeni na remercier bien merci ndega bimisu ya borona na remercier bien penya na komisi bien yi maluba yango wana ya solo bokulaka yaka bato bito na kata paka juma toko sana paka juma oye paka juma oye bakulaka saku ikinyo balobi botama mongo kelengi ya mokili po mwasi ya mongo alekili boki ya tabana elengi me mibali ya paka juma balekisha rwamana elengi maboko na pona bajwa paka juma balobi toza na kati ya mabele wa paka juma nde toko tondolo na bango bokulaka losako bokulaka tolobi ete toye na mabele na bino boketu kuna lobi ete Fally Ipupa nzembo yembi eloko ezali ya ye yo lobi boni kolo nzembo zali nani boketu akome boy balokuta isoto maye moye kwendela mabele lisi ve mabele lisi na moto mwaka nje mweko
Achike boy boa mo lokuta ebe. Akome abetele na musique mpoto. Isoto mande ve mabele bonto o lisa boreko. Boreko isoto mande ave mabele. Ve mabele. Bon ba misu ba ko bakeza mimi mongo misu ba lobeza vie damasi. Yo lobi penza keza kaka ya kondo mabele. Bon ngemi yo mande boreko mi yo mi ete na mi vie na la mabele. Apare mabele ncho mala bodonkina. Toyo kangwa ta mwa mokete osala mwa bien. Nzembo. Eloko yango nini yo miziki. Yeso makalopango yango yo. Eloko eleki diama yango yo. Yeso mape mituka o miziki bo mosuka ngako. Ya solo boketo akotala o yebisa siko ye moko e bongo opesa pe fali pupa mwa sango esala malamu mingi. Banana na boketo lobi na nini? Boketo la kimongo chikalio iliko pampa topange. Boro avie mabele topange koma dérangement. Ya solo. Maloba. Fali pupa akotala yo olobi boni a yembi sunze mwa mabele atombo elokuma ba mongo lobi boni. Sipenya bokulaka na vie. Bo vie fali e mantono ende moko remercier la ndenge wa moto momi boro avie. Donc ngoyali anatoli na paka juma ngoyali penya la bolingo comprendre les bana ba vie la bana ba la wa vie na le mo quelque chose ngo o moto mo boro vie en tout cas to mo sepelo mla trop ayo ko tona paka juma ya solo ngoyali bona mongo yakana paka juma to ki media la ngo moto mo boro vie ya solo balobi boye fali pupa akolanda biso di cap bana mongo balobi boye bana paka juma balobi boye fali pupa balobi po ba yeba ya solo zali mongala mwana ya solo bokila lokondo esengeli oya awa na paka juma pe ngai moko kumutu na lobete na komema délégation wana tokoya na fali pupa kino awa na paka juma bolingi bongo yebisa na noye bongo fali pupa ko yoka pe yo fali pupa ko mama bela paka juma totala ye totala ye liboso te soka komi to sepela biso bana mongo to sepela mingi ya solo ipupa oki bana mongo baleli soko po beti mo concert moko na paka juma wa e ko sala ka bien ezali bongo na kati ya idéologie fali pupa na ebiki oyoka ka mingi o sepeli to komi na suka bandeko balandi to bagete supa malonga eumisaka mosaka te matondo mingi na ye moko yana biso loboko pete mado spaghetti mondela ba mongo pe yaniki ntula papa edo amani mama bete nde to komi na suka na bino yenga